Il était un certain temps le pasteur Bienvenu Messalan, un homme pas comme les autres, un homme politique de grandes envergures, un opérateur économique, un animal politique, un homme d'affaires remarqué dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dont le pasteur Bienvenu Messalan produisa plusieurs artistes congolais comme Beningonde pour sa toute première fois en Europe vers les années 1999, précisément à Londres, dans une grande salle. Comme le pasteur Bienvenu Messalan a un cœur en or, il s'arrêta pas là. Il produisa encore le pasteur Alain Mouloto dans son album Jésus le Prince Glorieux. Le pasteur Bienvenu Messalan, avec son atout politique, l'homme d'État assuma la présidence de l'interfédération du parti Résistance de la République RP en sigle. Chaque parti a musé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, toujours dans le cadre de bien organiser les choses, le pasteur Bienvenu Messalan amenant les catcheurs anglais ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mûrement réfléchi, intellectuellement stable, l'homme décida de créer une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, dans le domaine de l'agriculture, santé, éducation, sécurité et sport. Notez bien, l'association Les Amis des Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, procure déjà 100 hectares en République démocratique du Congo, dont les travaux de production sont déjà en cours. Bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup, Nabandeko Bazola de partout. N'habitez que le tout passer un moment très agréable. Sorry pour voir nanga les amours passe les amours qui bien té parce que nous avons high fever, on va bien grippe mouké salinga depuis lobby. Donc, mais nous pas venir quand nous bana les cas, nous bana makambo parce que mamu belé les autres nga nambo kana bise fait changer. Dernièrement, le président qui est dans les États-Unis, il a critiqué les kaka. Pendant que les gens na Kivu kuna Bunanganda est occupé par des rebelles, mais quand les Sabino Bunanganda est occupé par des rebelles, Bunanganda est occupé par des Rwandais. Donc les Rwandais baza occupé Bunanganda. Mais Bunanganda wana bozo yo kango eza lango te que bon nazo côté la mutute mais nazo loba makambo eza vrai. Ngana mwana kalamu na vanya nazo na kalamu toza na quartier Matonge Kimbangu ba Kauka biloko monga bongo. Bunaganda wana oyo eza occupé par des Rwandais, non des rebelles. Eza lokola neti kutu ville ya Kalamu te, et neti zone na Kalamu te, commune na Kalamu voilà. Eza lokola commune na Kalamu te. Bunanganda wana eza une petite partie oyo eza lokola na lobaka neti Kauka ndenge ezali. Ndenge kan Kauka ezali, siko partie na siko yo ba Rwandais ba occupé. Eza bien te, yes, mais eza petite partie. Wala eza likama balkanisation te. Eza te que non, ezo sala que non balkanisation kota parce que petite partie na Kauka batu moko ba komo vanda wana. Tozaka na kati Angleterre awa tout monde na kati na Stamford Hill batu baza Angleterre ba na Stamford Hill. Grande partie ya batu ba vanda wana baza ba juif. Mais bangé batikala ko loba teke ba juif ba botola bango parti. Za na ba place belé na ba Finchley parti mususu kuto neti bonga na sala na ba place belé na sana ba TV licence ba TV licence kuto ba kota raté parce que ba juif ba tala TVT ndenge zalaka. So comme na ndako monique ni na juif ko kota te. Donc ba bango pesa biso ba liste ya ba culture te parce que ba juif ba tonda kuna ba vanda kuna. Mais ezate ke ba juif ba sala balkanisation. Les problèmes est aboué. Nous ko la biso ba congolais to linga na biso ba payate. Et surtout pour mes que to lingi ba rwandais te. Donc population rwandais to lingi ba ngote. Ba rwandais président Félix na kati na États-Unis na discours na yena za ngo leki na ba réseaux sociaux na ni kutu ko chango pour douter parce que ça ne sert à rien. Pour ya commenter azoko misabo. Non. Président Félix a le bien clair. A le bi ke mboka na biso ezali envahi par des rebelles au baza supporté na ba Rwandais. A le bien bien. Atangi komba ba Rwandais wana.
mais les gens bazo critiquer kaka na éviter ce ka le bandiri nini siko pour ma bunanganda wana ezaka makamba présidenté président à ça lobby c'est le problème de tout congolais mais il faut congolais tout atelema to boyi na biso lokola ba congolais to boyi na biso batu donc ba rwandais ba occuper parti ya parti on na tangi lokani tikauka boriti place wana bunanganda za lokani moi place wo lokani tikauka munena bakauka biloma bon to boyi ale boyi na bango na mboka na bango c'est un nouveau peuple to telema to lobaka to fingela kango présidenté to zo ngo raison politique ité pour na koloba ke non président Zokokate bunanga déjà parti parce que ces gens-là bayoka kabiso ces gens-là batala kabiso ce que tant bazo mona ke bino boza la contre président na bino bango bazo sepela ce qui ba moni ke bino boza pour président na bino bango ba comprendre non faut doser la politique autrement faut batonga ba que parce que population eza na sima chef na bango voilà moni ba raison na zone baké il faut biso na kati na diaspora pour ça la partie politique parce que nous comprenons la politique autrement. Tout ce qu'on comprend la politique autrement. Nous devons la politique était na ba idée oh tout le monde la plupart abatumi ba ya na politique baza ba voler. Na bo ite bazo finga biso bata diaspora ba voler. Maintenant ça bino pena ça besoin ba voler yibi. Na sala association oh ba bengi les amis de bienvenue mes salaires. Na ko comprendre pour ngana ndenge na za awa na lo barango. Na kati na Congo, Congolais, plus de 99% des Congolais bazaka associés. Bazaka mitema mabe. Donc tout ça là 1% mo ba bien baza. Mais la plupart baza mitema mabe na yebak. Lorsque na sala ki association wana, na yebaki ke batu mingi ba roya. Baza na bango bata seriété. Batu baza ba docteur bazali, ba licencié bazali, ba nan bazali mais bele baza na bango seriété. Ils sont venus parce que na kin ba yebi ke tant muta sali association donc a sali loko ils ont la COP. O ba benga ngo shida. Aye pour que ça la COP na ye a profiter de soka ko yiba soka ko skoke mais na ndenge na ye. Yango moni ba escroc bele ba kota na ba association ba miyibe bele ba sala ba parti politique. Ba miyibe pe bele ba ya na ba parti politique pour na ba ko skoke ba. Je vous dis les choses que ça na mona ba bloqué baté belé na ba parti politique ils m'ont escroqué donc ba miyibe belé pe baza na kata ya parti pour la moto miyibi ma ba français na kitoko na munoko moto zo mona za pe licencié docteur mais miyibi mais za politicien za président parti mais volé mais lorsque nous sommes en train de dire là bato bongo bazo diriger les biso mboka donc batate bata bongo bazo ko so na bi ko diriger bato so ba batala bi chef té to ndela le ba masolo wa bo tchaka président pas na zolo bango bien pataso le lobo bibo bo interroger na le bien président de la république aza pas je parle des présidents ba politicien ba président parti na ba politicien ba na ba no bazo kota ba secrétaire général ba o ba vice président na ba to na ba membre ya mikemi kwana bazaka sécurité ba miyibi moi j'ai vécu des choses na pas ça un exemple l'association na sali to somi betard ba kota maluko na biki to soma betard. Ba image ezalaki na beaucoup de kolasa ba image pour na bina kona sa so ba image te parce que zo mona déjà que do makambo zo kende ba miyibi moko na niveau mo zo mona do eloko na mo ba saleli yo na pas un exemple na sala batu ba na folela batu ba maison o na baka dernier mo na folela batu ba maison ba dépôt na somi na on appelle ça na capital na somi ba ezate ko no pesi ba mbongo bo somi capital somi lié ba ji ba mai ba ni no futele déposit to pesi maison bazaka mo ebele. Et ça bogue bimi na che superviseur ba no superviser bango pendant 6 mois pour na ba meka koza force baba na pe aussi porter famille na bango mais ba tongo baza ozo aider bango na compte association o ba tutu ba ya to boyite mais ozo mona mutazo teka mazuko ofuta loyer te loyer ya eloko le business ya yo moko ba piso capital la biloko o teka na bozo ko ofuta te ale gérant azaki kuna zo surveiller ka bango po bazo futela ka bango loyer donc ça au salaire mo 3 mois ba futela mo ka ba loyer na bimeno to continuer boete comment se fait-il que bino ba pesi bino biloko bo te ka ba futela ka bino ba loyer na bino mutako o sala ngote mais na zo la quand même moté malamu komika ko aider mutu ba tu ko pesa bango pa ba ko kite 3 mois ale na bino non bo futela bango sute so ba ko katela na moni pena ke mboke za ya koloka ti presque ezaka na mutu moko yenda bundani akoki mais misusu bazo bundana ba ko kate jusqu'à ce que mon kutu ateka maison ateki une maison préférence zani mbongo nae eza koloka
mais ko somba ba hectare o hectare ezali na bike notre au sala bilanga exactement ce qu'on va passer ba mina ba ngate na zo sabino bino ba ofinga biso bata diaspora mi mais bino wa ba vrai voler et mutu aza docteur et mutu aza censé que ba pese responsabilité à représenter na kati na Congo pour na kotala ba situation bilangana mazane muyibi mais ba forcer milai azape licencié na campus maloba minene ko flatter au président même muyibi donc ba voler ba continuer pour na kati ba solo ozo pese mbongo futa ba travailler yesko azumbongo ngo mo ndeli yaye azo battre azo liana yembongo on peut ça mbongo sala ba azo liambo heureusement que ngane na lia moi je travaille avec bateau ngana tcheyo wana me naza pe na moto na tchepo si vepe yo na gebe moto na tchepo neleza awa na yepo na tukina na kitro mona pourquoi yango mona ka indien afrosi maison na ye ache kongola zoteka me na simata yo zimbongo ba pese pa ya indien moka tangi ala chango na caisse pourquoi parce que vous n'êtes pas sérieux vous avez libi vous pena tina te o bolo ba pena que don pour ça au sanza yo ba pese responsabilité tu as des avantages aux appels à salaire ou ba futa yo o yo kuti na kimi batu basala na babusala ba futa la bango te yo kuti ozo ko ma possibilité tango kene mo ba nino ozo mo ba mbongo zo sima mais sikoyo ozo ko sala masolo te ozo mbongo boy ozo profiter ce que o yiba na yo ndena le ba ezala mo kutu azo na kima akende na tala kombo na epe na po boye ba na yebike na kini za passer batu mi batala ba vieux to ba otala mo le bande comme le Daouda Ekuchu muyibi mwana masina 100% yekuta yibi bambongo moko osakala te mbongo to tindaki ya kadaske tanga moni ke ba plus de $2000 ekena maboko na edoka koki ko futa mbongo ya kadaske loso te doka balancer mbongo na niveau osakala te sikoyo azwi baba do na zo sote ndenge za langwana akimi ndaku sikoyo akikota libala place mobo na yoki babia zo kende mbo akene nino na mboko na Brésil siko ta niveau siko na muto na chaki asive donc a coopérer na edo bango no surtout dozo mona ba coopérant aina ko tinda batu na village wana basali ban balobi pena vérité papa tozora mbongo te neza awa batakadaske baya neza na awa bazwa bambongo kutu normal te na bengati na yako suis OPG ameko landela kangaye sikoyo akimi ba ma kama mwasi na botika mwasi na yebongo za pour meza yebotika le premier za sikoyo boy e ko sala malisusu na kati na mboka wana ndene batu wana basala ka botanga ba mona mutaso bekta bazala bango ozala ba jaloux bele batu bazala besoin osala ni loka ngote do basala ba jera bango bongo na kati ya village même chef yemoko ya village asala ni sengote mais la sali tout na comme c'est sengo bola nanga pourquoi parce que malgré baza bitela mabe ko wala zo mu na bine mutu tanga osala ba musique ongina mais c'est télé na bino est-ce ngara zali na idée na osala ba bloko sula sala za pour na salle association na bino no sumboka na tubo bola tabani ba bilamba la nga boza pour ngana yebike boye pour la mbongo na yebike boye parce que avantage zali mais bolo na mitema mabe wana siko ba ko funda ke no muyibi ya Daouda Ekuchu yende mutu asalaki cop na batu wana mususu ezate ke po ba milanga mbongo zaki ke po baba ndako neni na koyiba parce que moni bectar so simple de so na basali te ezebele po yo yeba no te so que suka ngana habitala moni ngane na alia ngana lokwa ba mususu bazala ke no abandili kama lembite na olembate parce que moi quand je na oya na ko me pe je mettre yanga autala nyo suta tala pena ke no zape bongo po na yebi ke tambo ko sezabo yo ka bande ko nanga batu abani ko tumba zamba tamba otumba zamba ba mystique ya chef à village et que tumba basali keno et que tumba ndaku ya ndeko mo quelque part wana biloko neziki de basala ka bongo pona obangisa sikoyo batu po yo sikoyo za awa mukolo nini opesa ba mbongo ba jena bango sikoyo ndeko la batumbi ndaku chef à village ayebisi banga bitala ngai nazwa tabana ngate mbongo nanga pe ani ya doa ya village nanga ba pesa ngate pourtant ba mbongo tout et pesa ma mais ba pesa chef à village te pesa a sali pe démonstration nae donc misala ekatanaki ay nazalaki obligé na benga lisusu na soana bango bi to sali meeting to sololi ale ba lukeli chef à village tabana ye na mbongo na sengaki ba pesi ye ale alobi ba sali ba démonstration na masole bandi
ndeko moko azoka yi passer yokuta oza na chance ndeko moko mona o azanga na 80 hectares na mwana poto yokuta kima parce que ye tangu pe bapesaka moko achara village te badémonstration esalama bato bakufa na zamba ndenge ezala na kima asundola 80 hectares ozomona asundola 80 hectares parce que ekese ekoma ekesi ye oyo baolukisa ye parce que bato bakufa oyo baosala mosala ye tala niveau ya kindoki oyo naolobaka chaque fois makambo oyo nyonso na lobo oyo kendenge ezalaka donc moto ayela mbongo na ye asombeli bino hectare 80 hectares na ye bobomeli bato na kati ya terrain aleboko moluka sikoyo okesi mpo na ye mpo bato bakufi ye moto asali yango mpo anini na bundoko na bino sikoyo ngai lokola naza nayebi bamasolo nayebi nabibo moto oyo batumbaki ndako wana basali banini nyonso moto yango okende ofofuta nini na ye ndako no ndenge esikaki atie na moteur na ye toyokani tututu esala $500 nayebisi gérant kuna ya bibisa $500 bopesa ye sikoyo gérant olazwa $500 apesa ye akopesa ye 500,000 fois bota niveau ya bato bozala ndenge nini mais sikoyo nesi bomona ngai naye bango nde parce ngai nasalaka makambo naza mpe na IGF na ngai azolandela baye kotuna motu asali mpe video nazala ngo na lingo naza so babiloko wana te parce babike batepe ya mitema mabe baozala ebele sikoyo asali video abike non azalaki 500 te ezalaki 500,000 fois na oh babengi motu wana komobeta monoko te moni pasi na bino nono lukela ye $250 wana opesa ye sur le champ sino te yo okangama aza super na mbongo te donc cela veut dire bato ozomona ke nazoyeba te soki boza na esprit ya kodécourager bato nga moto akodécourager nga te nga na ye grand guerrier nga ndenge eza awa nayebisi ye petio na bemoni nga nde na ali awa peta nga na ye na kini naza na nga na sante malamu eloko liboso na oya avant nanu na kobeta yo eza lisumu te na kobeta yo na miso ya bato parce que makambo oyo osali bozosala makambo ya bien te boobebisa mboka na bemoni na biloko bozosala bino boza na droit koloba ku te no président facha sokoka te non parce que bino bobebisa na bemoni so na meno na tribunal oza sous projet na nga te eza projet et comme un projet ya république parce que naza investisseur na ye na investir na domaine ya agriculture boyo lebisanga donc j'ai ce qu'on va appeler bino anga peso 2 ans peso 4 ans parce que et comme un projet fachi na esi ba bon na bemoni na emoni mpe na alliance bo kasate que non te ne bosala ba jeune na bino no bo pesa botila ba poison mutakufi esili ngata esili eza association nazala bato yanga ba continuer kolandela ngo bambuna na eozala kosila te po nazala ba petit nanga baza pe baza derrière nazala bato yanga ba bomona bango boye bakino muto akoti na masolo oyo aza muto alembaka ta zonga asima te na okena bino tina suka beta wana tu ekosila bien babiloko ekonama bien bosepela na bino yango eza entre parenthèse likambo na lobi nalobi yango pourquoi c'est pour vous montrer les problèmes ozoleka na Congo eza mpona bato bazala mitema mitema bango ozouta mpona ni tokota tozonga na parole retourne dans la parole Timothée alobi biso awa Timothée 1:2 alobi bo j'exhorte donc avant toutes les choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, les présidents et pour tous ceux qui sont élevés à dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille et toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci beaucoup de comprendre. Très bien, malem. Bible eza ko exhorter biso soko lingi o mema vie na yo honnête osala juste devant batou o mener une vie paisible dans la paix. Il faut d'abord oyeba ko honorer bato nzambe a élevé en dignité bato nzambe a élevé en dignité eza ba posa ba président de la République wa. Est-ce voilà ta na bibo nazo komisa banga mutute nazo yebisa bino eza ba poste ba président de la République ce n'est pas donné à n'importe qui pour être président d'un pays eza loza zoba eza loza sokoza ndenge nini soki nzambe atiaki yo na liste te ya ko diriger un pays ozala te tu peux être intelligent la bani et de simba te donc il faut nzambe a élever a pona yo donc la pression na ye la prédécence ya nzamba yebaki déjà que muto tunga dans la présidence de la République bato bongo il faut bon respecter bango
Bible dit quand nous respecter, on vit dans la paix, dans la piété, aux à l'aise. C'est comme ceux qui ont les contraires. Osons respecter, présenter. Osons respecter, on est dans la royauté, il y a moka. Osons même vivre la malédiction, il y a une malédiction quand il y a au Congo parce que Congo là, fin président de la République qui mouille côté partout dans le parti politique, côté la mouille, dans l'entreprise mouille, ok, dans la misala. Directeur général, mon fouta ba travail, azoko fouta te. Mon comme je avant fouta là, abano travail dans le monde encore balancer. Que le canini qui atina moi c'est là que ne ba Dubaï, asa la commerce. Non batu ya ko fouta batu vraiment. Okomo balancer là. Au moins na mutu azusa un plaisir. Azu na ya avion ya gouvernement qui ne ba voyage na moi c'est. Pourquoi ça c'est la malédiction parce que malédiction est continent moka. Voilà pourquoi la zone bague, quand le bagaboya chaque fois, et ça la tinate. Nous sommes dans l'Angleterre, nous sommes dans un grand pays. Oh, ils ont dirigé mon client, même dans le monde, ils ont dirigé en haut, ils ont dirigé en haut. Mbosa ya via en Angleterre, tout le monde est dans la salle, ils ont tala likolo, ils ont tala likolo, ils ont compris l'été. Amuna oza no ya auta tala likolo mo de occasion comprendre était. Nous sommes dans ces pays to vani gabo. Yo na zolo ba awa pe baza na besoin que biso pe tous a pe na bango to za na bango ndeni parce que nous n'avons pas de partis politiques. Ngo na za na bango elmo parce que bango na leka na TV ba benga ngako na za ambassadeur de la paix parce que je suis en train de faire la paix na loka akina na finga ba to dirigeant mboka te. Na finga la ba la bino te ko na yebi ke bazana ba tâche difficile nazo sabino ba yebi ke do ndenge za na za valide mas ndenge za awa yebi ke zo yoka ata yo yoka te mais ba to mbele ba yoka na bango et puis ba zo comprendre que masolo ndenge za awa eza masolo o ya ko finga ba chef de l'état te bunanga les a occupé et comme masolo na biso ba congolais to telema to supporter président de la république pona to ba ndenge ni to benga na ba Rwandais ba rebelle et ça, bah rebelle. Donc, ce que nous sommes les occupés par des rebelles au salaire, et ça, bah Rwandais, bah ça, qu'on a le roi a besoin de l'ingénieur, a besoin de bangote, n'a pas besoin de les avoir bastant pour il a, qui est occupé là-bas, jif, mais bangé, bah bête là, on va solo, on était devant là, na boutique là-bas, on peut tout, on monsieur, écoutez, comme monsieur a contacté, là-bas, na école là-bas, étranger a contacté, car bah bis, vous tes ébélés, mais bis, n'est pas problème, bah ça là-bas, bah ça même. Naba ni na bango ya ba nurse na bango l'étranger bazalaka te siko kutu mikolo ba komo tshako ba Nigeria parce que ba monike ezoko bazoko kate voilà pourquoi ba komo tshako ba bazé belé na ese bino ke masolo eza masolo ndo na zolo ba il faut que ça la partie politique na biso moko to kota na parlement na biso avec un parti politique auto ya pour te libérer Congo donc on tshamo te na faillite to ko tshamo te na ba katumbi te bandani ba kamé non biso moko totele milape to bon sambo kana biso na suki apo ba minute on peut comme on a remarqué to kota next time thank you bye bye.